Mbote na bana nyoso ya RDC, bana ya République démocratique du Congo. Toyeli sous lelo ko la kisabino arrivé ya bana nyoso ya Wenge Muzika 4x4 oyo bauti poto bozomona ekokota na ba image et puis ndeko na biso patient kusangila y compris Popol Mukelenge ye moko aza na kati organisation oyo baza ko la kisana minute ezali Alain Makaba le prince kolo guitare oyo boyebi ekokota ye oyo bato ebele bamona ekala aye lisusu po na événement oyo du siècle oyo ezolakisa encadrement pe structure ya makasi ya Abadou Jabir pona makambo Tolanda Alain Prince. Donc il n'est pas le premier à vouloir essayer ça. Il y en a eu d'autres qui avant ça a capoté. Et Amadou, franchement, il a réussi et nous sommes fiers de faire partie de cette aventure. Merci à la presse. Je m'attendais moins à ça, mais j'ai vu que vous êtes mobilisés alors, pour vraiment recevoir les éloges du peuple congolais, parce qu'ils ont tant attendu cet événement. Et Amadou avait promis que la chose sera faite. Enfin, nous sommes là. Les cacoles sont là. Est-ce que tout le monde m'avait tort? Alors, donc on est venu ici pour l'histoire de Wenge. On va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je suis là pour parce que je suis appelé, parce que je fais partie de l'histoire. Je suis là pour réécrire mon histoire de ce que je fais avant. Donc, merci beaucoup. Da Amadou Diaby na ndenga sangisi biso na mona kutuke ingénieur Seleboula kala mais le prince a tout le temps to alakanaye ba DJ Masela ba di mais salinga benda sentiment ya danger ndenge pesu to kutana kina ba mukulu na ba wera son na réunion le gars na Paris vraiment que venez nombreux et nombreuses. Ben écoute, on est là pour travailler, on est là pour le projet du 30 juin, comme vous le connaissez. Donc Amadou Diaby a réussi à un grand coup, hein. Je me permets de le dire comme ça. Mais bon. Avec les Caïmans, vous voyez, les Caïmans du groupe, les Makaba, un super guitariste, un arrangeur, un compositeur, producteur, et un guitariste hors norme, ingénieur Blaise Boula, un super chanteur. Donc il y a les Caïmans, Werason, le président JB Piana. Donc voilà, on est là, on va faire ce qu'il faut faire et puis voilà quoi. Voilà, bandeko nanga boluti kolanda ba musicien pratiquement nyoso ya Wenge Muzika o bozwa komona na bilili na biso ezosala esengo mingi na arrivé na bango nyoso pe komona bango ensemble. Bauti ko promettre bino spectacle ya makasi ko salama pe koleka le 30 juin oyo ezakoya. Bazako senga batu nyoso oyo bayebaka Wenge na bao bayebaka ngote baya na rendez-vous wana na stade des martyrs po ekozala kafu pe suka na spectacle oyo bokoyoka babiloko boyoka kala avec Alain Prince 6600 giga na guitare bomona bango nyoso elongo na ba JB Piana na ba Werason na ba Adolphe Dominguez Naba do bango nyoso y compris Yemoko Ngwakazi Kweke Yemoko fondé de pouvoir Yemoko fondateur ya Wenge Muzika à l'époque donc ayaki meye ayaki nzela ya Brazzaville donc akitaki na maya pe akatisaki bokomona bilili ndenge tokolakisa bino arrivé na épée événement oyo ezali vraiment événement moko attendu depuis des années. Bato bazako zela yango depuis kala parce que ba producteur ebele ba mekaki na ndenge nyoso ya ko kutisa bana we ya Wenge pe ya kolakisa que bakoki ko kangama lisusu ensemble pe ko sala eloko ya munene mais bato ebele balongaki yango te. Alors na pouvoir ya Yemoko Jabi le producteur le plus ancien pe camarade na bango depuis kala yewana ye lelo kolakisa bango kokutanisa bango pe kosangisa bango lisusu po te basalela biso
makambo moko ya elengi na tango oyo mboka eza na mobulu na tango oyo mboka eza na besoin ya unité pe réconciliation na bamboka ebele na babisika ebele oyo eza exemple déjà ezolakisa que congolais soki vraiment alingi akoki kosangana pe akoki kokende na nzela moko elongo na baninga. Alors vraiment toza na mingi ya koloba te Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence, et si kabino moko boyebi bo kutanaka pe boza ko s'abonner de plus en plus, et ça vraiment endroit moko oyo bokomona ba événement pe ba information na temps réel. Merci beaucoup pe to continuer na bilili na biso. Voilà, bandeko nanga nde tolobela bino kaka awa tozali obele na Bitingo Bila. Et si kato komona arrivé ya yemo Kongwa kasi Didier Masela Kwek, le fondé du pouvoir, mwana ya wenge boyo kandenga lobi. Je dois d'abord toucher. Je suis né ici. Le plaisir est pour moi de rentrer chez moi, au pays. Mais nous prenons la réconciliation. On n'a pas beaucoup à dire. Donc, même la parole de Dieu dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc, je suis venu pour la réconciliation de Wenge. Je veux que les autres secteurs, les autres domaines aussi emboîtent le pas de ce que Wenge a fait. C'est une grande chose. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Bolandi, le fondé, Aouti Koloba, avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Alobi Nini, Alobi que Azako Zela, bam secteur Moussousou Nyoso. C'est-à-dire, Alinko Tanga secteur mon côté, mais Alobi on a Nenga Kimokolo, place Nyoso Nungu Ezali na République démocratique du Congo. Bameka kosangana, bameka koyokana, ndenge to mona pe na est na biso, kalateawa batu basangana kipo, bameka ba groupes armés nyonso sangani po meka ko trouver terrain d'entente na simaya yemoko chef d'état na biso Félix Tshilombo Antoine. Voilà, donc les exemple à suivre, ngwa kazi alobiango ayeka ka pona réconciliation, aye pona likambo ezali vraiment à la kisi que ce que zaki pona babuzo bato makamususi ya kubina kaka alingaka azala kutute. Mais tango ayoki kezali kamu ya réconciliation pona relaxa exemple parce que Wenge ezali eloko ememi vraiment génération ebele penda et ke elandi makambo ya Wenge pe kolina Wenge. Bato bazalaki lokola biso na ba époque wana na ba jeunesse lelo tokoma ba grand-père na ba grand-mère donc tokomi na ba koko parce que tozali bato tokoli na sima ya Wenge. Donc eza eloko mukete tozaki na kati ya Wenge totamboli na Wenge baza ba camarade na biso pe tokoli na bango bozomona bino moko ngwaka silelo libumu pe bimi po azana bana mwana na ye wana utopesa ye kutumbote mwana na ye moko parmi bana na ye belé. Oui, à moi aussi, à Outiko Pesae, salutation. Et puis, Yewana Zaro Yamba, Bandekona Biso, le rôle Oyazaya Likonzi protège, Boubou Yondela, Azana Pembeni Naye, Bozomona, Binomoko Nani Popol Mukelenge. Donc, Bazawana, Bangonyo, Sonakati organisation, Pote Wenge, où il y a le 30, rendez-vous est le 30. Voilà, Boyo Kabana Bandal. Ma référence à Mokili Mobimba, à Sansima, 10 mouvements, à côté, mais Makamune Yango, Burkina Faso, Emel, Bango Nyonso, to sepe na rassemblement na bango. Utaje longa za ba kaluke tout. To aposa ba Robert dit lan kai. O Tchetemba, o Moniamo.